ya bakata. Père nanga aza Moyanzi ya bakata. Mère nanga aza Mongo. Roger Baka que azali na raison. Roger Baka azali na raison. Roger Baka, merci. Continue à prophétiser. Yango moni abimi na 47 enfants wana. Abimi si ba marque tabu. Oboyebi a serva bino pendant des années. La chronique musicale, à Salapé moi. Nzela na ya muke bomoni ba Youssoufa. O Youssoufa botay na sénégalaise. Youssoufa star monene millionnaire na biso famille. Bomoni ba Charles Tabou o polémique toza koyoka na ferre awa. Ya makambo ye muta il fallait amemaki maître Gim c'est pas ya fali poupa et tout po ya za manager monene. Toza na bato lokola ba Peggy Tabou ba embaka kitoko bomona ka ndenge Peggy abot. Peggy sa toza na mwana biso moko ya rappeuse boyebi comme on est shy soko beti shy na internet komona ye ya meti tozali baza ebele toza na ba Mireli Dora Dora en Afrique du Sud, Dora Tabou oya botana syndicat Dokolo mwana wa liboso mobali obo moni wana na syndicat Dokolo wana mwana ya leki nanga ya mwasi et tout banini mwana wa mobali obo moni wana na wa liboso tango na matanga obo moni mwana mobali ya liboso balakisa kukana syndicat Dokolo wana mwana leki nanga azalaka na Afrique du Sud. Baza ebele na Kinshasa tozana ba bienvenue tozana ba Idriss elengi ya vela ezaka que toza ebele toza ba voilà toza ebele. Le bien c'est que le vieux a fait en sorte que bana batanga en tout cas côté marambo futa ba chiki wana zalaki fort et puis ba mingi bayaki ko vana na mboka au poto et sali que bazonga na ba Kinshasa. Et chacun est dans son coin, tout se passe bien. La bénédiction que nous avons appelée na Père Wana, que ses enfants, c'est vraiment, il a su bien éduquer ses enfants. Attends que si on a marqué là, c'est bien, ça dit que tout va à la calme. Et on a que la famille est plutôt calme, quels que soient les petits problèmes, mais jamais, jamais. Et Robima, Libanda na mokili, Robima te. Ma position, Moussou Roger Bakazouaka, peut-être à Moussou, on est allé s'attaquer aux autres, on est allé en mais Makambo, Nazo Sabino est commis grave, Bandikonanga. Sobo Moninga, Nazana Valisette, Moko, disons, Nalingaki Nabeta tout rapidement, parce que moi, j'ai ma famille en Allemagne. Voilà. J'ai ma famille en Allemagne, Bandeko Nanga Bokota. Vous partagez vidéo au Bandeko. Tokomi na Obaba Mutambo ou Ekangi, Evan Zeka Jérémy, Armand Beda, s'il vous plaît. Na Bandeko Zwa Makambo Black, à l'allure où vont cette histoire de Covid-19, Bandeko Nanga. Et commis grave. Nos valises. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que les bosseux Zalagi pour nous Kinshasa, il faut ça l'examen aux la négatif pour comme à Kinshasa et tout banni. Mais aujourd'hui, je viens juste na gare. Dans le français, c'est pour le Covid na français va bloquer à Facebook. Parce qu'il y a un complot vraiment et zo mon on a un complot calamité. Bazo serré biso toujours plan wana. Les amis, oya chetembe akende sikoyo. Soko lingo zo train olongwa France, oya Belgique, olongwa France, olongwa Belgique, okende Allemagne, il faut exhiber examen na yo ya Covid négative. Na outil sikoyo na gare, moyen na voyager ezate parce que avant qu'on mette un train, on peut ça examiner à yo ce qui ozali négatif. Et il se dit que dans l'Allemagne est commis pire. En Allemagne, les gens ne se déplacent plus à plus de 15 km sans pour autant exhiber examen à yo ce qui ozali négatif. Est commis grave. Donc petit à petit, donc on s'acheminer vers le vaccin wana. Donc
balobi na biso que ezali obligatoire te mais ba poser ba problème pour que comme obligatoire bande konanga à partir à lelo esili ko voyager à Allemagne ko kendaka ko zongaka ko kendaka Hollande esili donc ba train esengi avant ko mata ko katisa mboka mususu ya Europe kaka bande konanga il faut ko exhiber examen na siko ngana tuni par exemple ceux qui mutu azali avant na frontière asalaka na frontière wana akobanda kosalaka examen chaque semaine ovandaka na Hollande osalaka na Belgique à une ville près donc obanda kosalaka toujours semaine oyo avo okatisa kuna obeti négatif okatisi okei ozongi olingo ozonga lisusu négatif. Je crois qu'on est cuit. Comme il un moment oyo bandeko nanga to matato kita ma serrer liberté à batu pour to tendre bango facilement le boko. Kala mingi te tozo zwa plan wana. Tozo plan wana. Yoka makambo eleki na Tanzanie. Tanzanie ba pesi 27 millions. Tanzanie a boyi ko sala ba confinement, a boyi ko sala ba couvre-feu ba makambo wana nyonso tout. Union européenne le lobby est beau la Tanzanie 27 millions Tanzanie a zongi sambongo nae et sili toza kui balobi nanga na Suède bandakala bandeko nanga bazomema biso lokola moni ba mouton ndenge bamemaka bango po bakotisa bango na basse cour soki baomema ba mouton bakotisa bango na bandako na bango nde bamemi biso la minute sans le vouloir to kangami ya wana kata poto so vana na Belgique au kangami na Belgique na Allemagne ko so vana na SN au kangami poko ma colonie komi pasi poko maboy komi pasi toza ya robeba bandeko nanga. Alors pour ce Roger Baka place aux ana pression bambote ndeko nangai ozaki na raison parce que moni ba carte d'identité to yaki kozana mboko on ana donc lelo doke kangisi biso tokokimela wapi badoki na biso eza électronique totya bamisapi bamakambo ebele tokokimela wapi na Congo kutu tokokima na yo kutu examen wana po moto moko ayebi place obi na Congo kokobotama po okufi bayebi yo te ere moko démocratie oyo toza koluka na état de droit oyo toluka ya 100% ya pasi bandeko botala esika démocratie ya makasi emeni biso donc toza surveiller soso kutu na basse cour akosa soso kutu na basse cour akosa bandeko na ngai toza surveiller bakomona ekoma po kende mosala il faut zwa vaccin pona po voyager olongwa nde nazali awa na 1000 Bruxelles pona koma na Molenbeek il faut zwa vaccin. Il recommande même na batike na biso ya babus. Tozaka na batike oyo oblitéré o check clink okoti. Bakocha même na examen na kati ya tike ya bus. To vaccin na kati ya tike ya bus. Bandeko toza ya robeba. Le temps de la fin est commis. To samwe. So nazanga na Congo na ki ero na kimi na ngata na bagata on a dit que vaccin avec comme na bagata et umela et puis na bagata baza na ba carte d'identité ba misuku carte d'électeur ba na ngote et puis mutu soka bunga na bisi na Congo koko bota mapo kufi l'état et bioti Daniel Senga tozaya kobeba puissance ya mikili nazoka moitié nazaki kokende voyage mais tant na komi na guichet bayebisi nga ke faut un examen nayebisi bango na kosala te so nakei lelo natali bana nasali lobi na kokende susu donc zolo na nga oyebi kaka nde examen wana esalaka mpasi zolo na nga il faut bacubaka yango ka eloko wana yango nga yebisi bango ale donnez-moi ce putain de vaccin. Armand alobi le droit de circuler est commis amoindri. Ba memi biso pena na Joana.
Mon frère, on est devenu de prisonniers avec cette histoire de Covid. Hein. Ouais. On ne s'est plus déplacer. Hein. Ouais, c'est la crise mondiale là. Ah. Tu vois? Tu sais, maintenant, pour aller en Allemagne, il faut avoir un examen négatif. C'est important parce que Bruxelles, c'est la zone rouge. Hein. Bruxelles, zone rouge. Ouais. Donc, voilà. Toujours en zone rouge. Les dirigeants veulent un contrôle absolu pour toute la population. La moni, siko, Roger Bakalobara n'a dit que avant date, ni bochana date Roger Bakalobara tozonga. N'importe so date en l'équipe. Siko moyen ozonga ndeni. Siko ozonga na examen. Il a encore temps. Il a encore temps. Ozwara examen positif ou négatif. Ozonga qui. Il a encore temps. Roger Bakachara 15 février. Ah, mon. Roger Bakachara 15 février. Tala si qu'on a février comme même pour que Allemagne a pas commis. Il faut vacciner mais il faut avoir positif négatif parce que bakisi na bango wana déjà commis prêt. Banimba ya ko sala biso itubili. Ya Roger Baka toyoka yote. Toyoka yote moi est-ce que moi to déplacer à te même pendant comment na moi ville moko ka ça pembeni awa bazo senga biso l'examen to suka wapi yango biso ba teti soki nzamba lobby na musali ne moko boy boyoka to so mona ko ka ba blague ko za makambo kaka lokola Noah abandaki ko loba pona kokota na kati ya eloko wana batu babandaki ko négliger na tango Noah na zibula kota. Il y a Roger Aloba qui n'a pas de Roger Bakanabi, Joe a ventilé Roger. Et pourtant, Moutounanga to solo là. Mais ça ventilé Roger. Tu sais pourquoi? Mais si vous avez les lobbies, tu reçois wapi. Bah, effet à vaccin, on a to yebi angoti. Est-ce que vaccin, on a et que ça n'a pas de biso? Bah, effet na weza nini? Est-ce que tu as ba kobai, tu as nini, tu yebiti? Yandeko. Yango il faut boyoka bassin na nzambe. Roger Bakaloba qui les 15. Mais les longs na ke voyage yango yoti. Nazo lukana voyager. Moyen na mata 30. Oh monsieur, avant de monter pour aller en Allemagne, il faut avoir les examens de Covid négatifs. Ngabi papa. Ngana sana bana en Allemagne. Nakosuka wapi ernyo sofona kenda kana chaka zolo na ngai oyo zolo encore zolo na ngai pe eza ya mukete eza ya mwa munene boye et tout ba madusu na ngai zolo wana ba fina ngo eloko wana ba beta ke tout ba ke sala passe. Est-ce que chaque fois ngai il faut na tandaka zolo ba tout ba ngai eloko wana pipi pour passer l'examen chaque fois na ngi na keta la bana. La bombe à Smith à l'objet n'est pas peur, Dieu te contrôle avant la puce. Il doit avoir enlèvement de l'église selon les Écritures. Bon, to bukana mabolongo na se to sambela makasi bandeko nanga to participer dans l'enlèvement to kende. To participer dans l'enlèvement to kende. Mawananga pasi na ngeza ya bana. Mawananga pasi na ngeza ya bana. Tokoli boye tende naza komona mokili ekola. Garçon akufa wana Steve Jobs o asala ba téléphone lelo tokomi ko filmer nango. Yende penda moto yako boma mboko. Bato yo bakomi ba milliardaire pona ko sala ba vente en ligne. Balingi tokoma lokola ba soso na kati ya bani na biso to bimarati. Kala mingi tokomona ba ville. Ba ko chas scaphandre moko mo la ville penda bo bakanyango batwa. Batie mire na ville. Opo na soki to pemi mu pepe oyo ezo uta libanda a ville mu pepe wane ko boma biso. Ba film ba science fiction oyo to banda ko tala. Mboke kufa bomona pena lune kuna ba tobola yango na bombe moko boye. Mu pepe ko pema oyo loko ba banyo ba na biso na vaccin kala mingi te ba ko tekela biso oxygène a pamba.
Huguette Inès asi azwi kala mingi te bakotekela biso oxygène à pamba yango ndeko toluka enlèvement lelo toluka tokende bomoni esika état de droit à 100% na démocratie à 100% ememi biso na préféré na vana mboka na ngai ya kuya nayebi mutu ayebi kunde na bota matende na okufa nayebi te na débrouiller na ngai na liaka ngai na ko na mongo et puis mutu abakata et tout na liaka na ngai banguba na ngai kuna bafufu na ngai et tout na na zozonga mboka na kovana na Kisasa te na kokende na bakata pe na kovana na village ya papa ya fin fond soki na moni pe civilisation comme ikoya kuna na kei na ngai na epa ya biso bamongo kuna na luki kota forêt équatoriale kuna na koti na vana na ngai kala mingi te tokolata bascaphandre tokokoma lokola XOR kala mingi te vilo ekoma pena batiango batoa kala mingi te bakotekela biso pema ya kopema oyo nzambe apesaka biso fele on va nous priver même de kopema bakokosa biso mupepe ekomi infecté kala mingi te bakokosa biso oyo ekomi infecté namoni déjà babandi kosala bascaphandre totala ngo na bafilme ya bascience fiction bato bakoma kolata bascaphandre bandeko na ngai tokamwa te kala mingi te omoni babandi biso masque wana babandi biso pour que tomonaka déjà forme ya scaphandre tokolata babandi biso na bolata bazo exige bino bolata lobi baobeta bu masque wana ya mabe ezoboma bato babimisi bamaske moko boye eza transparent baomona elongi na yo mais eza na bouton moko boye na singa moko boye tya wana oza kopema ya bien okoyoka esu betouffement te neti masque mais okopema ya bien ekofiltre pema kala mingi te tokokoma olata bascaphandre kala mingi te tokokoma na bacombinaison neti baastronaute kala mingi te Roger Baka ndeko na ngai nzambe asala katikati na yo naza moko ya moto oyo asekaki yo ntango opesaki biso message wana ntango nalobi atala Roger Baka mutu na nga tosololaka me oyo makambo oyo eza kaka azo escroke bana na nzambe me lelo napesi yo raison nakumisi nzambe apesaki yo message oyo soki mutu moko amoni Roger Baka place aza ayebisa ye marke azolela message wana ya Roger Baka po na minute oyo mpo nakende Kisasa examen nakosala na ngai me nakozonga liso poto soki naza na examen naza na ndeko na ngai moko awuti kotika biso akeya asali examen négatif akomi na Kinshasa asali examen na koarrive négatif mokolo alinga zonga boye positif moyen mata avion te maladi mpe ebeti ye bahopito mpe ya malonga te ndeko na biso akufi na Kisasa parce que bino moko boyebi prise en charge na Kinshasa ezalaka très difficile prise en charge ya malade. Notre frère il s'appelle Michigan Premier akufi na Kinshasa prise en charge ezalaki bien te ya premier soin ba tension ebeti ba nini pourquoi parce que moyen matavion te pour la Covid. Voilà un peu. Ndeko partager nos vidéos. Bobenga Roger Baka bolo bake Saint-Marc et Tabou akumisi nzambe wana pesaki ba message wana talaka biso bientôt avant les 15 awa ay bande kuna chaga poto peto yaka poto malili mboko yo vraiment ata frigo ekosa toka olukani na mboko yo nazonga ba Zakari bazonga ba Yves Kambala bazonga ngaka kane nazo traîner awa nyonso wana bana pe ko ebele bana 8 mobimba bana avenir a bana kuna chana oga malili na ya okufa te na malili chana oga voilà la chega na vu peut donc passe bobengela nga Roger Baka boy bisaye papa ozaki na raison mokili tokomi na suka bandeko na nga so même toza koluka démocratie kota na mboka na biso ekota na mwa niveau moko
on a poto toi sur la liberté tout ça contrôlé à 100%. Nous tout ça surtout na aucun vaccin on a ndenge na musala pour que ne faut vaccin pour que ta train vaccin pour que ta bus vaccin au cas de sa frontière na moto ka vaccin non nzamba pesanga mabota baloba nanga o azalaka na bana na poche botika nga na bota ndenge na boti oza na bamisusu na minute au place baza kolukaka moko ata mwana ndambo bazozwa te nzambe apesinga mabota eza na bana mibali mosusu babotaka te nzambe apesinga mabota nakoki kokumisa ye na konieba na nga te na koloba ndenge tata na biso andima biso tous les 47 enfants ya tabulei mpo bato ebele bapesaka tabulei 100 et quelques enfants non tabulei ana 47 enfants répertoriés abota mingi te 47 pamba nga mwana na ye nazali deuxième mois na ye o aza na bana ebele ya liboso eza ndeko na nga Bilal azalaka mpe na Belgique aza mpe mobali ye aza na ba 10 ba 11 après nga na ba 8 après lati aza na ba 6 voilà siko na mituna ye moko aboti 47 enfants nga na sina pesi ye 8 koko Bilal a pesi de ba 10 koko to ba 11 koko po Bilal a petit frère na nga mais ye aza siko prêtre na obota. Donc déjà sur ton compte ngai Bilal il y a ba 10 enfants Bilal 10 nga 8 ça dit 18 la tia ça ba 5 to 6 ça dit 18 et ça dit déjà ba 25. Donc déjà biso mi sa tout kaka sur 47 enfants na to stopper c'est 25 koko. Tozali na vitamine ya babota. To na vitamine na mabota. Ezali irresponsabilité te. Vie etambola ndenge etambola. Et voilà, etambola ndenge etambola. Donc tozali na 25 biso misato. Donc soto bito bakisa ba misusu akokoma nango ebele. Yango moni abimi na 47 enfants wana abimi si ba marque tabu o boyebi a serva bino pendant des années la chronique musicale a sala pe moi nzela na ya muke bo moni ba Youssoufa o Youssoufa bota na sénégalaise Youssoufa star monene millionnaire na biso famille bo moni ba Charles Tabu o polémique toza koyoka na fere awa ya makambo ye muta il fallait à memaki maître Gim c'est pas Fali Poupa et tout pour yaza manager monene wana bota ye na mama na biso onia Charles Plaza de ana mwana moko ya boti mingi te donc voilà tozana batu lokola ba pegi tapu ba yembaka kitoko bomona ka ndenge pegi ya boti pegi ya boti mibale pegi ya boti mibale tozana mwana biso moko ya rappeuse boyebi comme on est shy soko beti shy na internet comme na ye ya métis boye mwana ya commissaire général Yvette Tabou une fille très intéressante ngai policier wana policier wana ba yeli ngai oh mboko to baby yo ba pesa nga 250 te nzambe na ngai ba telemeli ngai La petite scotch qui est dans la rineuse. Ouais, bah peut signer 250 bango. Tabat ba surveiller biso. Ba to bo mamutu moko ba surveiller biso bango.